Likambo ya kolamba musuni ya batu na restaurant epesi polémique ya kosakana te asangisaka yango na baposo ya ngombe epesi pasi lokola tolobaki esalamaki bongo na Brazzaville na Potopoto kasi ezali Brazzaville te ezali plutôt na Cameroun ezalaki bongo reportage ya bandeko na biso ya télévision Equinox bango bapesi biso précision qu'est-ce qui s'est réellement passé mama wana bakangaki ye na misuni ya batu ndenge nini nani afundaki misuni oyo banda kolia wana ezalaki ya nani bokomona awa na détail comment est-ce que mama moko nde atekaki mwana na ye pa ya patron bakati mwana ye mike po balamba ye bolanda reportage kaka awa epesi pasi ya kosakana te bandeko. Il était juste c'est lui qui passait plutôt la marchandise vers nos pays. Ce n'est pas qu'on mangeait de la chair humaine dans ces restaurants. Donc les rumeurs sont fausses. Donc ce n'est pas qu'on prépare la chair humaine dans ces restaurants-là. Et même si on le fait, il faut des preuves tangibles, comme il faut peut-être analyser la chair en question. Si on a eu à avoir des preuves là-bas. Non, moi je mange toujours le héros parce que tu ne peux pas confondre la peau de bœuf. Parce que le bœuf lui-même d'abord a son odeur. Mon frère, ça m'a donné la chair de poule. Quand il voit quelqu'un manger le héros, s'il est en train de manger quelque part là-bas, moi je vais traverser la route avant de continuer. Le problème c'est que comment se fait-il qu'on trouve la tête d'un enfant dans le... C'est ça qui... Depuis ce temps-là, je ne suis plus moi, franchement. La viande même, je la consomme même pas trop. Tambola na mokili omona makambo Kinshasa makambo mwana oyo babengani epa ya mama na ye pona kaka asengi mama mbongo ya Minerval. Tango asengi mbongo ya Minerval abengani ye mwana komi koteninga na balabala epesi pasi. Jana hizo wasera rentré sur ma chaise na bonne beta mon kandambo ata fami boke komisata na kona ndo tenga tena ba chasse bebe na mbongo tena kolio na mabiso ko mobeta nga bengani nga binazo ba biso sana nisha. Insécurité na ville ya Kinshasa ekomi makasi tosengi na gouverneur ye na vice gouverneur na ye oui kini bopeto kobuka bandako ya bato ezali malamu kasi kotala la sécurité ya ba peuple ezali beaucoup plus mieux botala bandeko bataki na bambeli machette bakuluna boye ekomi na insécurité totale à suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Tala awa tozali na croisement Kabambare Ngomo epai wapi mai ezali kotonda kotelema awa na ebite soki autorité ya ville ya Kinshasa azali komona solution nini azwi ole abuka bandako kasi aluka na solution pona makambo oyo. Radio collective ya fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamie Stone, nous sommes sur
Meya Street 183, Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solola makambo oyo ezoleka na communauté na biso africaine en général to particulièrement ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke to yeli susu na tongo ye kokutela ko solola pona kaka makambo oyo ezoleka na mboka na biso to pe na communauté africaine. Lobi totalaki image tolakisaki bino comment est-ce que na restaurant moko bazali kolamba misuni ya batu na restaurant na tolobaki ezalaki bongo na poto na Brazzaville kasi après ko fouiner ko vérifier to yebisaki bino to kozonga to pesa bino ba précision sur makambo wana qu'est-ce qui s'est réellement passé après vérification bandeko to yekomona ke ezalaki na Brazzaville te bandeko o ya TikTok bakomaki ndeko je ne sais pas ezalaki na cadre nini ya ko nuire to ndenge nini mais ezalaki na Brazzaville te ezalaki plutôt na Cameroun to landi reportage to fouiner na ba dossier to bengi ba correspondant biso na Cameroun batalisi biso eleka écoute na télévision à combo Equinox to bengi télévision Equinox ba détailler biso qu'est-ce qui s'est passé lisolo nango ezali nini bandeko. Restaurant moko ezalaka bongo na Cameroun na Yaoundé kombo nango restaurant Jésus restaurant na kati ya restaurant na mama kolo restaurant azali Nigérian wana ye alambaka supu kitoko asangisaka ba poso ya ngombe na misuni ya batu asangisi yango alambaka bokola na témoignage bandeko nde bandi koloba soki supu wana ezali kitoko batu akomaki na ba client ebele babandaki koya kolia misuni wana batu kongo kitoko moko extraordinaire siko kaka ndenge ezalaka muto wana kosala na restaurant na yewana azali une certaine camerounaise mama obozali komona wana complice tellement balambaka biloko ya batu misuni ya batu basangisaka ye ayebi yango na yebite qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si moi crise ekotaki misuni ya dakite mama oyo andimi kopesa mwana na yeba boma ye pona balamba. Alors bandeko baliaka misuni ya batu moko akendaki na sima akia amoni mwa mbininga oyebi soki muta kufe za terrible bamesala komona mwana wana na mama na yeba amoni ete mikolo wana ndeko mwa abayaki na sima kende ko se soulager amoni mwa likolo ya mutu afungoli saki boya amoni mutu amona mutu bakata eko mabeleli batu boya kotala awa qu'est-ce qui se passe batuni kolo restaurant tuila muzia zaza batuni mama oyo asala kanga camerounaise mwana na yo azali wapi parce que mwana ngo bayebi loka bayebi fort mais pas mona kamona mingi o mwana akeimboka epa ya bandeko nanga mwana keimboka mais to moni mwana mo bakati awa donc bino bolambaka misuni ya batu et ils ont fini par avouer ba boy mama na boko ndima ke mwana na ye bon bayebi si epo na to ndima ke za mwana yo te benga ba famille na yo tuna ba mwana misu na biso soki mwana ali wapi ebi ke mama wana si ba pese téléphone abengi pe famille na bango abandi koloba na munoko na bango ebi ke oui bokoza bino so ba camerounais bino so ba congolais mais mutu na mutu asala ba dialecte na ye muluba mukongo muswahili na ndenge bango pe kuna abengi na munoko mboka na bango kuna azoka yebisa bango non soki batundi bino bolo bake mwana aza kuna lokola pe ndenge zalaka
bokoza la 10 15 mutu moko kaka balangi mosusu ezalaka ekokana na ndenge moko boye similaire ntango azoloba ndenge wana moko abi te yoka ndenge azokoloba kuna azokoyebisa bandeko na yesu tobengi baloba ke mwana aza kuna donc mwana oyo ye abenga mbila yo obomi mwana na yo babimiso bamoni mutu wa mwana bakata na baparti mosusu ya likolo konso batuni bango baye kondima verité keno tolambaka misuni ya bana na misuni na baposo ya ngombe asangisaka ipesi pasi mwatu bacha minoko na bamisape na minoko basanza kosanza te de trop tard balia misuni ya batu na ndenge osaka na restaurant oyo ezalaka na Cameroun kombo nango Jésus restaurant mbila ya kangi bango parce que c'est ce que ça comporte. Si ce n'est pas la chair humaine, c'est les chiens qu'on prépare aux gens, ou si ce n'est pas les chiens, c'est le chat. Mais vraiment je consomme plus le poisson, hein. La viande, vraiment, j'esquive beaucoup. Ce n'est pas seulement l'affaire des chiens humaines. Les chiens, on fait manger les chiens aux gens. Quand toi, tu te promènes, tu vois quelqu'un avec le seau en train de vendre la viande, tu lui demandes que c'est quoi. Il te dit que c'est le lapin sauvage et pourtant c'est le chat. Kasi, et comme ma chasse à l'homme, bah jeune bah dès qu'on fouille bah restaurant nyon surtout yango bah koko ya na restaurant ya mama oh to la kisa kibino restaurant mama oh to la kisa kibino mama wana ye ateka kana ye misuni ya batuti oyo basalaki wana ezalaki montage de toute pièce bamontaki yango mpona konuire kaka na yesaka bino ndenge africain nga konuire ndeko na ye mama wana banaye koloba yango club bamodifie na baparole mama wana bokolanda ye moko aloba ndenge alobi yalambaka na ye poso ya ngombe babenga yango kombo moko kuna Cameroun alambaka yango visible baza monaka ba ye alamba yango ya kobomba na telo ya alambaka na ye misuni ya batu te. Voilà reportage wana ezalaki ndengo wana na yesa na radio lokole soki to pesi bino version et que ezali yango te toyaka chaque fois pona ko bongisa pona kaka boza la mieux informé à la minute. Merci na bandeko babenga kibiso, merci na bandeko oyo ba s'inquiéter ki pona image waza ki très sensible bandeko bazolia batu tant que lobaki salami na potopoto na Congo Brazzaville bandeko babangi babi e makamba kolia batu komika na Congo Brazzaville à 5 km Kinshasa parce que les deux capitales les plus rapprochées du monde c'est Kinshasa na Brazzaville. Soki likamboele kana Brazza donc la mingi te ekota na Kinshasa baba ndolia bat na restaurant c'est qui mabe koti et tungi saki bandeko ya kosakana te toyebi ke oui mbwa bandeko musu baliaka baniao baliaka mais mutu c'est qui mabe kota ki déjà. Pour moi ce n'est même pas quelque chose pour parler de ça mais on doit parler parce que ça existe déjà. Bon, c'est une abomination. Dieu n'a jamais créé un être humain pour la nourriture de l'être humain. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé les animaux en brousse aux forêts pour que l'humain utilise pour la viande, pour manger. Bon, aujourd'hui, l'être humain mange déjà l'être humain comme la viande. C'est une abomination. Ce n'est pas quelque chose de parler de ça. Il ne sait pas ce qu'il veut gagner derrière ça. Avant le jour, j'ai mangé le héros. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore pris une décision. Parce que je ne pense pas que chaque héros qu'on a préparé, il y a la chair de l'être humain sur ça. Et je crois que l'être humain qu'on a mis la chair de l'être humain, c'était pour une raison spécifique pour eux, pour les gens là qui sont préparés pour mettre. Ils connaissent le business qu'ils font derrière ça. Je regarde souvent la qualité de viande que je mange, mais je ne fais pas le choix de la viande. Mais je observe toujours la viande que moi je mange. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça date depuis très longtemps, des années. Même ici en plein Carrefour, ça s'est passé, même là, ça s'est passé. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a arrêté la personne, on a envoyé la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi-même, si je n'ai jamais mangé la chair humaine, c'est impossible. Même les viandes qu'on vend à travers le long de la route, lorsque tu voyages, tu ne connais pas la provenance de cette viande-là. Je vais toujours continuer à consommer. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis très longtemps. Si tu décides que tu ne vas plus manger, qu'est-ce que tu vas alors manger? Dis-moi un peu par exemple. Bon, on prend un exemple, tu es à Makenene, tu as envie de manger Laura, on ouvre le plateau. Est-ce que tu as le scanner pour contrôler, est-ce que ça c'est la viande du rat ou c'est la viande du porc? Non, tu ne peux pas savoir. On mange seulement, c'est Dieu qui est en haut qui nous protège. Hier, j'étais sur Facebook, il y a un homme qui a posté une vidéo là où il était en train de donner la vraie version des faits actuels. Il dit ceci, l'homme qui avait le restaurant, il était juste, c'est lui qui passait plutôt la marchandise vers nos pays. Ce n'est pas qu'on mangeait de la chair humaine dans ces restaurants. Donc les rumeurs sont fausses. Donc ce n'est pas qu'on prépare la chair humaine dans ces restaurants-là. Et même si on le fait, il faut des preuves tangibles, comme il faut peut-être analyser la chair en question. Si on a eu à avoir des preuves là-bas. Non, moi je mange toujours le héros parce que tu ne peux pas confondre la peau de bœuf
Parce que le bœuf a lui-même d'abord son odeur. Tu ne peux pas confondre la peau de bœuf et autre viande. Donc moi je consomme toujours le héros. La vérification c'est au niveau du goût. Quand vous avez l'habitude à manger une viande, vous ne pouvez pas quand même avoir d'autres sensations ou bien d'autres saveurs par rapport à la viande. Si vous êtes habitué à manger le porc, si on vous donne la viande de bœuf, vous allez connaître que là je ne suis plus au domaine de la viande de porc, je suis au domaine de la viande de bœuf. Depuis la rumeur là, nous-mêmes nous avons un peu le corps cassé pour même préparer, mais avec la foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Mais on fait ça avec toute la foi là, même comme les gens savent que les gens des héros, ce sont eux qui préparent les humains. Mais avec mon héros ici, vous pouvez voir, je prépare directement sur place, je fais tout sur place. Dès que je viens de payer la viande au marché, je viens découper devant les gens, je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même, vous pouvez voir comme je tourne sur place. La viande est même dans le... La viande est même dans la marmite. La marmite c'est ici. Alors c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc pour moi ça ne me gêne pas. Je sais que mes clients savent que je le fais en live et ils vont toujours venir manger. Donc même depuis le jour là, je prépare toujours, même comme... Je n'ai plus préparé la quantité que je prépare souvent, mais je prépare. Et j'ai confiance qu'on va manger. Et je l'ai toujours dit à ceux qui m'écrivent quand je passe que héros c'est vous, héros c'est vous. Je dis que vous allez manger pour moi parce que j'en ai confiance en moi-même. Et je fais ça en live. Et même si je ne viens même pas vous vendre dans le marché comme je le fais, vous allez venir me trouver sur place et manger. Mon frère, ça m'a donné la chair de poule. Quand il voit que quelqu'un mange le héros, s'il est en train de manger quelque part là-bas, moi je vais traverser la route avant de continuer. Parce que ça me donne la chair de poule. Vraiment. Depuis l'histoire de l'éleveur là, vraiment je suis dépassé avec l'histoire de héros là. Alors que je suis un vieux mangeur de héros. La consommation de héros, je n'ai jamais consommé. Ça ne me plaît même pas. En plus de cela, moi j'ai un problème. Le problème c'est que comment se fait-il qu'on trouve la tête d'un enfant dans le... C'est ça qui... Depuis ce temps-là, je ne suis plus moi. Franchement. La viande même, je ne la consomme même pas trop. Parce que je sais ce que ça comporte. Si ce n'est pas la chair humaine, c'est les chiens qu'on prépare aux gens. Ou si ce n'est pas les chiens, c'est le chat. Mais vraiment, je suis un peu... Je consomme plus le poisson. Hein. La viande, vraiment, j'esquive beaucoup. Ce n'est pas seulement l'affaire des chairs humaines. Les chiens, on fait manger les chiens aux gens. Quand toi, tu te promènes, tu vois quelqu'un avec le seau en train de vendre la viande. Tu lui demandes que c'est quoi. Il te dit que c'est le lapin sauvage. Et pourtant, c'est le chat. Voilà, version yango wana tozi version oyo na confrère na biso ya télévision Equinox na Cameroun. Oza ina besoin ba détail bo mona ndenge bazo kolamba ndenge ba osama mutu benga na privé to kotela o lien wana pona otala ndenge eleki. Donc bomi tungisa mate makamwa salami na Brazzaville te na Poto te mais plutôt na Cameroun. Avec les Camerounais bazali awa bayoka rappel lingala bayoki makam oyo vérifier yango na télévision Equinox okomona. Et pesi pasi bandeko na radio lokoye télévision tokozo robenda matoi divorce ezalaka malamu te. Papa, maman, papa olingaki mama bobai pour le meilleur ou pour le pire bobalani. Pona nini ekomaka kaka soki moko akufi musu atika ile komaka problème to lingaka ko divorce c'était divorce musu za rapide mobali akoyiko kufa moi si pe akoko tikala moi si pa ko kufa mbala ko kufa ako tikala kasi na kaya mwana oyo epesi pasi bandeko je crois botali yango na ba réseaux sociaux to na ba émission musu epesi biso pasi comment est-ce que mwana mwasi ba âge oyo mwana muki encore mineur abimi na balabala pona nini mama aboyi kopesa ye mbongo ya Minerval. Mama abala mbali mususu asana baleki ne baleki so misato moko akufa asengi mama mbongo ya Minerval. Mama lingita sana mbongo te bandi kobeta ye mama bengani ye akomi ko malibanda akomi na balabala shegi yango to komona ba shegi msuto mona na balabala to finga na nti to na mbangu ya kofinga te to vérifier approcher tout na mama akomi na balabala po ani akobeta oli solo okolela lokola mwana oyo alingi akoma mutu akende kelasi kasi mama ali kopesa ye mbongo te. Est-ce que c'est vrai? Oui, peut-être mama pas na mbongo te akosala ndenge nini, mais est-ce que sengali na yo obenga na mwana na yo azelela balabala et pesi pasi elelisi batu image oyo video oyo
mawa mingi na mutema mwana bini banda pona mama aboyi kopesa ye mbongo akende kofuta kelasi mwana lobi mama ata sachet nataka ata bakaye na sachet muke minavale kaka ngana kende klasi mama alingi te pesi pasi ya kosakana te etinda okoma libanda pozani longia bana ndako vraiment ma biso mtabela wa uzolela nini zela ya Tilema. Nini ya loba? Nabisa benga na poka na salaka pona nabisa bango bakisala Zala kulela te banda kuesika loba pardon. Insécurité na fili ya Kinshasa, oui, tu yebi que l'insécurité est partout au monde, mais oh, tu as dit comment au phénomène Kuluna, tu as dit comment ba kondi, ba ya police ya Kinshasa, ba ali au four et au moulin pour na côté sécurité. Le qu'on appelle mo kondi ya ville ya Kinshasa, yena vice-gouverneur na ye, ba ali ko démolir biloko ya oh ba tonga na nzela ya l'État. Oui, c'est vrai que bali ko démolir batonga illégalement, mais oui, il faut qu'on l'ende la paix. Batouana bazwa mikanda wapi na pesa bango mikanda. Ce qui basala yango encore c'est bien, mais c'est vrai, c'est pas bien batonga na ba artère ya l'État, mais il faut que enterrer d'entente ezala pona koyeba alternative a ba buki. Siko ba kosala ndenge nini? Oui, totika la kaka na makamba ko buka te. Tokende pe d'insécurité pour tala degré ba ali ko attaquer ba jeune fille ba zo komona to yebite bisu ba lobi ba ko sala ki Chelsea ba ndumba bisu ba ko sala taxi ba ote classe mais voilà ça problème te ata mutali ko sala ki ndumba ata mutali ko sala taxi o ali ko sala wana mais problème na ezali insécurité et si ka yango ba lobi ezamba ali bosote vidéo nde bimi est-ce que ba konti ba yebi ke sika wana ba ali ko attaquer batu to meka ko chat solution kotia ba policier batu ya makasi pona esika ya boye emuna atetaki na mboka ba image ya boye ezali koteka mboka na biso mabeli banda c'est ba monike balandaka batu na machette na ba taxi ezali malamu te bayoka kaka kuluna machette bimaka bato ye barate mais soki bani ba video boye ekozala malamu te pona image ya mboka na biso je kokoma ba gouverneur ya ville ya Kinshasa akoki kotala makambu oyo Kini bopeto ya solo ba aliko buka na baki wande bandeli bozali ko buka sikoyo alternative ezali nini total ape ba secteur msusu salité oyo komi na ville province ya Kinshasa ezali ya ko tolo benga ngoko loka to ndenge nini tala awa tozali na croisement ya Kasavu Bungomo ndenge ndeko ko expliquer bino wana batu awa mai ya kosakana ta après mbula babana koloba kala après la pluie vient les bons temps mais na Kinshasa après la pluie catastrophe batu bazini mabe na mabe mauvais temps tala neti boyi soki oli atato banda ko buka banda ko ya batu to banda ko saba de démolition on dit pas que c'est mauvais batu akotonga na manzela te mais to meka nan ko bongisa ba o bisika oyo pesa lieu principal mais o bala saka na TV ba bongisi avenir boyi to moni musala kitoko longonia na bakonzi ya mboka to moni avenir elenge sa ebongisa mi ba avenir belé bongisa mi ko na ba stala awa to luka pe solution pona boyi ezoteka image ya mabe pona mboka na biso epesi pasi ya kosakana te toko sukisa na information ya Martin Bakole boxer oyo a to lobani apesi Sony elobata mwana mboka bokonzi ya IGF alingeti alobi Martin Bakole apesi hyperkit na gouvernement congolais. Na éviter qu'est-ce qui ne va pas. Moi, ce qui me concerne, je ne suis pas du tout content. Na oyo Martin Asali, fala ki pas akende ngwana. Alors, tout balai ko lela, comment est-ce que ça fait 4 jours, plus de 4 jours, gouvernement sur le belo comme côté, attend ministre de la communication avant d'igner. Enfin, ministre de la communication, yena confrère na ye, collègue, ya finance, Nicolas Kazadi, parce que la conférence de presse, Kassito Sepelite, heureusement ba confrère bazaki na kasi wana ba yimi ye Nicolas Kasadi alobi après pression ya ba média ya ba journaliste mbonge makite ezalaki pression ya ba journaliste te ya ba animateur te bakole asalaki makambo na internet après a lancé message na ye binonde faut expliquer biso soki ya solo ye pression wana utaki wa pesa boyiko za pression na réseaux sociaux on ne sait pas.
oui eloko ezo inquiété bato IGF asali commentaire za hyperactivité mais sika boy likambo oyo bakonzi bokotikele kaka boy toyoki pe epesi kutu nungu mwana mboka Israël Mutombo afingi kutu ba journaliste misusu bazali na problème ya chemise motema lukundu bakolia lisu biloko ebele epesi polémique pour makambo oyo est-ce que mbongo oyo ezali mbongo ya l'État mbongo ba contribuer congolais et que nango kaka boye sanction ezali te est-ce que bozongi te boloba tout le monde a ba procès 100 jours et bimisa makambo ebele ba projet tile gelou et bimisa makambo ebele siko sanction ezate procès ezate donc ici nango ndengo wana malgré hyperki tu ba beti pa bakole et si lido la vie continue oui ministre alobi désormais à kobanda sous ko futa mbongo ba clets na maboko te en liquide mais par la transaction bancaire sous la pression y compris médiatique alors que nous avons déjà non mais c'est votre rôle ce n'est pas négatif votre rôle est aussi négatif ce n'est pas le gouvernement mais dans les réseaux sociaux eh bien lorsque nous avons pris la décision de ne plus payer nos athlètes en cash. Mais lorsqu'une demande vient avec autant de pression, elle est passée par le ministère du Budget, qui nous a demandé de le faire. Et nous l'avons fait. Je n'étais pas là, ma collègue l'a fait, mais nous sommes solidaires. Elle l'a fait, alors que nous-mêmes, le même ministère avait déjà demandé qu'on le fasse désormais par voie bancaire. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il faut que, et d'ailleurs j'en profite pour demander à tout le secteur sportif de mettre à jour autant que possible la liste de ses affiliés, c'est-à-dire des sportifs, de manière à ce que chaque fois que les paiements viendront, ils puissent les recevoir par voie bancaire. Donc c'est un effort collectif, c'est dans cet esprit que nous avons fait cette communication au gouvernement. Ce n'est pas une question d'aveu, nous n'avons rien à avouer ou à cacher. Nous sommes un des pays en Afrique qui est le plus transparent en matière budgétaire. Toutes les observations territoriales, les observations économiques le reconnaissent. Et donc, nous continuons dans cette transparence. Si c'est une faiblesse, c'est dommage. Je pense que c'est plutôt une qualité. Donc voilà l'esprit. Bon, voilà problème, c'est bon. Mais Oyo, et les gars, et t'es abino, hein? C'est la suite. Ceux qui ont information sur ton zonga lisusu, tu as éclaircir bino. Comme Martin Bakole yokam. Au monindego kosi gouvernement mobimba ya Congo. Ozu $100,000 pour que nos kabela bana basi obeta bango zikidubi or que tozana batuna est wana bazole lanzala bazana posto tindela bango tambongo wana me yo zozo mo wana pour que no sakana lango na zikidubi. Martin Bakole oh sali la Congo. Zela procès kokota procès wana tokotela yo procès 400 jours zela komona yo kendo betaka zikidubi na mbongo wana tosuki na biso awa lelo pona information lelo na télévision na tongo ya lelo merci na sponsor officiel na biso Maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, Maman Oyo nabengaka ye habillère de vos enfants. Merci na yo Maman Charlotte Kaputu. Bon s'abonner beaucoup plus na radio Lokole télévision et puis na radio Lokole télévision 2. Bon supporter Maman Charlotte Kaputu, yé bongo azana shop magasin munene bandeko bana Afrique du Sud partout. Yé ala ataka kaka bilamba ya bana. Soko sana besoin bilamba bana benga Maman Charlotte Kaputu, numéro na ezali wana, téléphone ezali wana bako tinda yo ozwa soki pe olingi koke na shop te oke kaka na internet na tekelot ba de Afrique du Sud ko na tekelot obeti Little People Shop okomona magasin ko bimoponi article bakoya kotikela otina ndako voilà to kumisa yo ndenge nini bino bozali pe na étranger ndeko alingi mwana na ya kotanga école ya piloter avion militaire to commercial to hélicoptère militaire to commercial benga Maman Charlotte Kaputu akosunga bino tala mama oyo to na besoin ba ndeko oyo to bato oyo to na besoin ya kokamba mboka na députation ba lobeli ya peuple batiko ba Maman Charlotte Kaputu. Merci na yo Maman Charlotte Kaputu. Merci na Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure et ni virage, coordinatrice à chaîne Oyo, mais aussi coordinatrice à chaîne Radio Lokole TV 2. Merci na Tijon Luchombo, un prince à New York, ya Maman Fra. Merci na Dide Djenga Bokula Kai Kofo, autorité morale et Bamongo Nyonso tout. Ngana Bakisela et charge à Djobour. Ya Maman Beta Mukendi. Okomi, la femme à la minute coupe à sec et bien. Togoutani prochainement dans le numéro Moussou ya Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap.
Echara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi Angleterre, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bruno Mars. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout. C'est une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, au moins si nous une c'est une famille quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau dans mon képi. Une famille. Les ensemble, une famille. On a été. On a ensemble. Mais pas moi ils vont à l'autre. Là tu peux aux la petite. Là relax quoi. Voilà. Nous sommes une famille. Petit une famille. Donc on a dit ça nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça nous sommes à la Congo. Comme on m'a dit les vêtements en bout là. Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà, c'est une famille. Jaquette Oyo. Mouni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,
Nana